Funga misale koki ba amoureux ya la bonne musique. Balingi ba yoka siko musique. Au cher de poule Jésus de Nias fait rigola le Padre. Tango yembaka oyo kelo mona lito oyo ka musique e beta. Ozo comprendre c'est ko tana ngo ekoki. Balingi ba yoka musique. Ba amoureux ya la bonne musique. Le Padre. On doit comprendre que non, c'est que bazana besoin ba découvrir loko moko ya malamu, bazana besoin ba yoka son moko ya bien, mundele kuta moni que non, akotika bango bazonga na mawate, apesi encore deuxième jour pour mutunyo so azala satisfait. Double concert, double bransard, leader. À somme. Aza double bransard, double concert. En tout cas, la histoire m'a liboso, hein. Maman Top. Voilà, très chers fidèles téléspectateurs. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de laquelle le besoin de le regard de la presse. Merci beaucoup Nandeng besoin s'abonner. Merci beaucoup Nandeng besoin de en direct il y a page. Mon tombolo télévision encore et toujours. Merci beaucoup. Aba fanatique nanga presque tout ngo ya commanda ko soutenir là. Bambota trop place aux la le regard de la presse na pesi mbota trop na sandango. Azoko tala ngai na pesi encore une fois de plus bambote na yemo ko balobi mal pour senga. Le chef de cartel on est ensemble il y a pas de souci. Na pesi mbota trop na batutu Joël Mola na Simamatos azoko sala marambo. Na pesi mbota trop na bagola presque tout en commençant par faire rigoler la Jésus de Niance joyeuse fête de Saint-Valentin. Yo Nancy da aigle jaune ça moi le numéro la émission oyo ya Maman Top aza moko ya ba mama ya bagulwa meme ya bagulwa donc nazo ya meme ya bagulwa to sola na par rapport ya promotion Maman Top aza moko ya bato ba koza pe na poto ya liboso boye bango déjà Maman Poto azo ya poto tozo solo na par rapport ya promotion na dynastie ayambaki yango ndenge nene tango ayoki ke fe rigola zo beta concert na Adidas Arena ayambaki yango ndenge nini to solo na ye. Merci beaucoup na Dada International. Et monsieur est comme là yo hein. Toya ma mère na bino. Toya ma mère na biso. Maman Top. Bonjour. Bonjour le bogard de la presse. Mémé Abagolo. À vie. Mémé Abagolo à vie. À vie. Bon. Donc là moko benena corriger on lobi aza parmi ba mémé Abagolo te. Na Bagolo mémé asaka moko. C'est Maman Top, maman sa zanga génération. Bon. Toujours. Bon. Pona osola na bagolwa nanga na lingaka na longola dinette. Bon, pona respect. On a respect, mais respect na on a ye moko. Leader, balobi le Padre. Fait rigola, chair de poule. Double arrêt Adidas Arena. Double Adidas Arena. Na linga on atina. Bon. Joyeuse fête ya Saint-Valentin. Ah, te nga feta yango te. Ah, yo feta te. Yo feta. Nga feta wana te nga na ofete nde Adidas Arena. Mais wana za pas na ba mourir. Nga benga on feta ba païen. Voilà, merci beaucoup Maman Top. Maman Top lelo yo, sango d'abord ya concert ya faire rigoler à poto. Et comme la kiwa. Bon, nouvelle ya Adidas Arena. Et comme nga rande na zana ndako, kana ba réseaux sociaux, na moni mbala mo ba lancer na bi tien. Bon. Ndeboye. Oh là. Tant de na le chaque chose a son temps. To lenga raté, to zela rata na biso. Ta na biso ekoki. Voilà. Ta nzambe ekoki. Voilà, biso pe lo le fungwa mpo na biso. En tout cas, tanda te zuwa te. Toza wana pe to zalaka wana pe to zala wana. Donc na yambaki yango mbala moko nga pe na lancer po elo nyonso tanga meza ya fere. Il faut même chalinza ka makambo za malamu. Na lancaki ba annonce na sali pe ba pub nanga na ba réseaux sociaux na l'équipe na ba émission na sali ba live nanga na TikTok pour na participation pe succès ya eloko wana. Voilà Maman Top lelo yo pour faire rigoler la Jésus de Niance azobeta concert ils appellent mon côté ils a presque na moment où ils a 3 concerts na monaki azobeta 2 concerts musu na juin. Voilà musu na juin. Ouais. Par rapport à comment on a 3 concerts on a ils a malgré le but que non tango nzambe ekoki pona yo kala wana ezaki tango nzambe tango nde komi tango nzambe te tango nyonso ezalaka ya nzambe sauf que même Bible lobi il fait grâce à qui il veut et quand il veut. Tango wana ezalaki tan ya nzambe tan ya grâce mais sikoyo
ngonga ya misala na ngonde koki. Ngonga ya misala koki ba amoré ya la bonne musique. Balingi ba yoka siko musique. Au chair de poule Jésus de Nias fait rigola le Padre. Tango yembaka oyo kelo mona lito oyo ka ke musique e beta. Ozo comprendre c'est ko tana ngo ekoki. Balingi ba yoka musique ba amoré ya la bonne musique. Le Padre. Voilà, merci beaucoup, Maman Top. Olobia, ta génération presque tout. Ouais, moi ça zanga génération. J'espère que Olobia yoka ba musique à Kala. Naza moi ça génération, faut tout nanga pourquoi? Pourquoi? Nga na linga faire banda bazana 4x4. OK. Bisika na découvrir à faire rigola. Jiba zawana we razawana bango pe bazawana. Nazara kotala ekaka boyenga bina sepeli na garçon. Moi muke au chance au bazo pese ya muke akotsaka ma voix. Bien moko boye cher de poule na sepela na ngo. Atozaki na nzala me oyoki posa ata ozaki la constipation oyoki ata olia. Tango baye ko kabona ke na maison mère we rapesi eli susu nde chance abimisa penza o ezala ikati na ye. Nde bisika penza na koma ke pate. Voilà. Ndenga ina loba faire rigola naninga baniki jeunesse na ye nandenga zokola na omona ye na misu na nga nazomona na ba combat to ali nyonso tu ba bitumba nyonso abundaka ndenge ba prison azokota nyonso tu nazalaka na baka ngai na yebi ke yazane ka molongi na ndenge lelo aye ko sala pe orchestre na ye esali pe o ezo sala ti lelo te na meme bakolo po na uti na musika. C'est quoi trois concerts wana Maman Top parmi ma délégation Maman Top bato bazolo na poto ndenge nini? En tout cas déjà kutu bozo benga baoya kosombela nga déjà bazo benga nga basi basombeli nga Adidas basombeli nga déjà Adidas na pesa eu déjà 3XL 3XL na lokolo na bay 42 voilà bazo sombela nga déjà donc wana ezoya bazo sombelanga wana ole na matana avion air na okende ya concert pe déjà baza wana pe bazo somba lisusu donc bazo benga par-ci par-là en tout cas ba mama Château Rouge donc na Château Rouge le na kokita wana ba Gaulois na ba Gauloise nyonso na ba fan na Maman Top nyonso donc et aux ala dégâts Maman Top on a lela nanu ba mama ya Château Rouge ba mama Château Rouge ba sambwisa griffe griffe nini so setikali o bango bakoloba ke balata te balemba ba griffe o nyonso balata pona bango kuto koma déjà inspiré donc bana griffe so balota te donc bazawana ba mama sango nazoya wana tokomona na par la grâce de Dieu. Voilà, par la grâce de Dieu. Maman Top mais kako expliquer bien de lo faire amener yo pote parce que azo memayo pour un concert ya Adidas Arena. Amen. Maman Top pesa biso ba itinéraire na yo o sala neni na pote par rapport ya lo ba memena. Il y a le besoin dans le chair de poule, merci. Je suis vraiment reconnaissante. Na linga yo natina. C'est pour cela que nous avons un canal na yo. Pour ayebaki un jour, aux alapé canal la bénédiction pour nangai. Encore une fois, merci. Kokende nanga poto na canal a fait rigola na opambola na onzambe makasi. Na opambola na onzambe makasi. Ezo sala kena kinokukuta na bafani ona solola na bango de loin. Bané belé cette fois-ci nazo ke komona na bango par la grâce et puis mboko toyoka kala toyoka tozala pe na posa ko kende tozo ba possibilité ko kende te mais lelo nzamba sali ngolu lokola mutu azala ka canal la bénédiction pona mutu nzamba sepe na le kana canal a faire na kota yango na opesa nzambe merci do ba fan bozelanga ba fan nanga bazelanga elo na osenga na chair de poule en tout cas na podium fama tsanga ouais na sengi na ye te na bina te na ozana loba pona ba meme nanga loba ngo kozana te za secret okoye bango ate lo sengi faire ezala na sengi amatsanga podium na Adidas Arena amatsanga podium na ozana loba pona ba meme nyonso donc meme abagolo ozana loba pona bagolo nyonso kozala mutu liboso ya théâtre ko mata na Adidas Arena e ko sala honneur ya faire na biso ya star na biso et puis yanga moko opesa pe baninga no ba collègue no pe défi wana opesa défi bon biso pas faire rigola tozala kana ba défi te biso to abana nzambe biso to sala kana tana non za comédien na liboso
naza commandé na liboso oyo na podium ba omatisa ye po aloba mwa liloba pona bagolwa bawo ba commandé ba koya matana simana wana ba olande na yo ba olanda nga fona za na liboso yo poko za commandé na liboso oyo ko beta Genève arena ko matana podium na za muta liboso nga fona leka na benir bato bandoze la kutu ke na ba Bercy bato ba ke na ba Zénith mais yo ko za commandé na liboso mata podium Adidas arena c'est ça wana c'est une bonne chose. Merci. Alors maman top pour la concert à Ferregola Ferregola amata na Adidas arena na nzembo ni oh yo monu benaki Ferregola en tout cas moi na ngai nzembo Ferregola ko na mama oyo en tout cas obetinga mutu banzemba Ferregola nyoso po eza pe kitoko en tout cas il faut na vanda na raisonner na tala Ferregola il faut mata na nzembo nini oh yo kaka peza ndenge olobi ala donc aïe cher de poule otienga na trouble otienga vaa na trouble nzembo nini Ferregola il faut mata omta ba piège Maman top tozosolo na kaka donc ok Adidas arena na koyebisa nanu Ferregola cher de poule eloko oyo nzembo ya liboso oyo komata nango na podium ekozala nanu liboso nzembo ya este voilà komata nanu na nzembo ya este po bwana pe baya bandeko na biso je crois oza musicien liboso oyembi o reconnaître ke bawana baza bandeko na biso pe otikaki mwa te en silence po tokanisa mpona bamémoire bandeko na biso oyo bazokufa na este oyo bazomona mpasi na este en tout cas nzembo ya liboso akota nango yango wana bato mosusu bazoloba banda na Bizorbi bato mosusu balinga banda na regarde moi mosusu balinga vita yimana lokola azobeta double Adidas efala na lokola Weranson ndenge abeta double Zénith bato mosusu bazoloba kino ndenge eza na efala banda na kaka na vita yimana obie match kwata mais yo lobi Ferre abana na nzembo ya este bandeko na biso ya este voilà abana na nzembo ya este mama topo mimi biso musika c'est ça po bamona ke toza elongo malgré mais toza elongo ça c'est très profond et donc muzamba le touchable do Ferre amata na nzembo ya este ok wana siko toyoki Ferregola lata bilamba couleur ni na kati ya Adidas arena yep nza photo za uniforme Adidas kese Adidas kese ya leader balobi la charité bien ordonnée voilà akotaka na Adidas kese ya rokeli banda nango te ozongisi biso na griffe akala tokola nango Adidas kese non maman to pas mystique naebisi voilà merci beaucoup alors maman top billet Sili première lot ya billet si na quatrième et Sili basali sold out vraiment lembi non normalement fa ba que ça joue le 21 wow ça liboso pour kobeta double des jours ya génération na pas Weranson des jours ozana quelque part na mawa ya koyokela bato ou bien koyokela Ferre esengo na okela nde bato esengo ba mourir à la bonne musique esengo ndenge mundela comprendre que non ba bien ndenge sili c'est que bato bazana besoin ba découvrir eloko moko ya malamu bazana besoin ba yoka son moko ya bien mundele kutu amoni que non akotika bango bazonga na mawate apesi encore deuxième jour pour mutu nyonso azala satisfait mutu nyonso azonga na esengo c'est une bonne chose yango nga nazobenga ye double concert double brassard ou leader à somme à double brassard double concert en tout cas na histoire mba liboso hein maman top oyebi ko soulever ka moko boye to na soulever brassard double concert oyebi ke faire abota mapasa ozena ozas kasi nga nayebisaki bino naza meme ya bagolwa mpo nga mutu na banda kobota mapasa maman top na yo pe dada azaka lipasa
leki oyo alandi dada te baoyo ya misato baza ba jumelle. OK. Ombana Chako na pesi bango mbote Hortine. Chako Kandakanda Ornella la vraie Kandakanda. Donc voilà, donc nga moko mama na ye na banda déjà mapasa. Ye pe mwana na nga aboti ba mapasa. Et pas azobeta concert pe ya mapasa. Azobeta concert ya mapasa. Mama aboti Frère Regola Mama Marie. Mama aboti Top Mama Marie. Siko bino mo bo comprendre. Bo mo te ke ya makambo nzambe. Mama aboti Yesu Mama Marie. Ozo comprendre te po ani. Oh mo ça là un système kaka ya. Ozo comprendre makambo te ndeni. Les bogards. Oh comprendre makambo ndeza. C'est ça. Maman bota fait rigoler Maman Marie. Maman to bota mapasa. Rigoler bota mapasa. Maman bota Yesu. Maman bota Yesu Maman Marie. Maman bota nga lipasa. Ta makambo ndenge sokende. Ozo mo te ke nzele za bien. Deza makambo nzambe. C'est ça. Yo Maman Top to solo là par rapport ya concert ango. Biye sili to lo bake deuxième concert za ba mindele. Bon, deuxième concert na ba mindele na batu mwindu na biso no ata na premier concert na ba mindele na biso batu biso so kozala. Biye sila ou pa macaron eza to kokota ta na ba macaron. Oh, to kokota nango. Mais biye so ke sila kokota ndi. Et sila te ba macaron eza to kokota na ba macaron. Biye za pona ba invité o bazoya bazana bezo ba ya komona concert biso bana ndako to kokota na ba macaron. Nazomona ndeni Maman Top akobina pena bizorbi na podium do nazo yeba te. Oyeba te na oleka na ba danseuse wana. Maman Top tira boy. Jikambo. Maman Top nazomona ndeni nazobina bizorbi liboso bazo bamba bambongo. Maman Top ozala mala liboso ke poto. Oui, c'est pour la première fois. Ozo kate na zoloba. Ozo kate na zoloba ke non Frère Regola. A honorer nga donc ndeka ezala ki mutu azala kaka na la bénédiction pona mutu nzoka nde tozaye koyeba te makambo eza ebele o nzambe ayeba ke no fona lekali kaka na kanala mwana Mama Marie so ke poto okimate te okimate na yebi ke na ozana plusieurs entrées nanga na okende na honorer concert na ye tout et tout na rozonga na ekomi kaka kokenda kozonga ti kwenda futuka ti Maman Top donc comédienne ya liboso mata podium Adidas. Ah, mata Adidas arene zanga. Te ba melaka na kopo me ba yoka gu. Maman Top ko mangane lenga. Donc déjà ba poison des années ba kokati. Et surtout que non comédienne pena mati Maman Top. Na mati penza na podium bien Adida kese na nzoto banda na lokolo tina kepi. Donc voilà. D'abord faire à Zamuta ba comédien, bani ko boka ba comédien lelo. Aboa kaka ba comédien fort. Yango sengi ba comédien ba cha yepe. Ozoyo. Yango pe ba comédien photo zaka. To zalaka toujours na sima na ipo azala pe humble pour na biso. Kasi mutu na mutu azana côté na ye akendaka. Mutu soka kebo eza problème te biso to za. Siko ba batika koto bazana vision nini ba baki kuna bazana vision. Bato bana vision na ba biso to tambola na vision faire. So na deux vision wana wa peso le gabani. Biso sala concurrence te. Biso sala ram sala. Sala. Voilà, Maman Top, j'espère que na yo kota yo en plein tournage. Ouais, na tournage. Mais le ko zali solo ya le ko l'émission à faire na ko ça on le temps ba tourner na temps répondre bino. Il faut na loba pour na les padres pour na les padres faut na loba. Pour na faire réguler ngondo zolo. Ouais. Maman Top, est-ce que vous appelez groupe, vous avez un groupe? Te na groupe te. Vous avez icône. Cause na groupe yali kamba icône te mutu pasi. Ba artiste ba lobisa fort. Mutu so beta. Et to panza ka munoko na ndenge wana semeo kilano OK tournage au lobby ozongi na ndako no o meliso nini o melo lali no pongo lobi nzambe merci. Ba comédien ba yana bango ba yebi loko to former. Ah monde d'ingratitude. Tout ça là comme salon nzamba pesa biso te informer bato ileka. To na ngosute. Na sina format dada international yona comme célèbre c'est tout. Kasi na format yet. Eza bongo. Siko Maman Top yo bacha na mulongoni esa benga ope légende la légende. Ba benga nga naza yango ti bonga na ozela mta benga nga ngo be naza. Robenga nga upa. Naza na rango ti. So ba bengi Gingombe légende ba bengi Serge Patron.
Vous avez un place beaucoup bien. Baza ba légende, ba pasteur patron, ba Serge pasteur patron, ba Gingombe. Ah oui, c'est ça. La légende. Ba légende ya Osamba te kututé. Voilà, c'est ça. Maman top, sombeli suka bisanga zaiti. Concert ya Ferrigo la wana. Oyebi ke Ferrigo la za Michel de Bosso na génération na ye o eza cher. Parce que batike na o eza cher. Parce que par rapport au prix, la qualité, la quantité, ils ont se concordé par rapport à concert. Ngala zo yebisa yo Ferrigo la eza tana ye. Ta ya muntu soki koki a force a raté. Ozo monter ka forcer te. A joué invitation na ye. A te ko dévierger salle. Au monter ka forcer congolais di bosso. Donc a forcer te ta ya muntu soki koki ba force kana bango lisute. Donc makambo ebele eza ona oloba na podium. Donc olingo bimisela nga ba makambo te tika ona bomba na ozela ka mukolo wana. Voilà, merci beaucoup. J'espère que nayo okotona ya tournage. C'est ça. Maman top, félicitations. Merci. Vous êtes toujours fidèle. Vous mettez des choses à faire rigoler. 4x4, ouais. Donc na sepela na ye yembeli na ye ndenge azo évoluer na musique na ndenge azo kola na ndenge nazo mona kabwe na ndenge basai le marquis to tala kaka bwe nga ferika nga famille na nga mobayebi ke nazala fana ya feri tango pe ki golwa ye ko bima ngabi ngande meme ba golwa. Même à Bagolois, merci beaucoup pour la disponibilité. Merci. Et surtout, merci à Batutu Basokota Labiso et donc nous avons intouchable. Merci à Tutungoi. Matopi, il y a commandant Kosuke. Tutungoi. Tutungoi, ngayeyo. Gaulois à vie. La mémé de Gaulois. Ah, commandant Kosuke, la mes respects. Merci beaucoup. Maman Topi, le bani no rolo bapona ba o basoko zelo na Paris et surtout fanatique na yo, fanatique à faire rigoler. Baya oyamba ondenge nini na mouchoir na mai baya ondenge nini baya oyamba ondenge. En tout cas boya oyamba na baba fan na nyonso boya oyamba nga bien o balinga Maman Top o tout ba kosala na concert na po na ba fan musu ba na États-Unis pe baba ba roya na boya ba Londres baba pe Maman Top to roya donc boya oyamba ngai na ebité boko sa taba polo. Beaucoup ça taba polo beaucoup mis Adidas Arena voilà et ça malamu mina c'est beaucoup mis top maman na ke ba fan nanga ba ya kotalanga et ça malamu mi boya ko yamba faire ba golwani en tout cas to tombola bendele to za na bomoko et polaté et matado mindele batikana na histoire et ça malamu parce que qui date c'est pas Tchadat en fait faire attirer c'est ça. Est-ce que Tchadat vous avez un slogan pour faire par rapport au Tchadat ou bien il faut me tacher date bon le ko milulu ngo sala ngonde ni so date zate hein tu as déjà date tu as le 20 le 21 oui faut pas tu doublette tu as ba le 20 tu as ba le 21 faut pas tu doublette oh tu as doublette ndeni dans moment so mi ça tu double date c'est que pas maman to bazo conseiller simba te tu as doublé tous a double brassard, tous a double concert, double date. Donc, bino pena biso to aka ndenge moko. So bokomi Adidas Arena bokomi 2021 double date. C'est ça. Les lots sont musiciens, aux musiciens ya solo na moko yo, tu as double date. Tu as double date. Pour maman to pandi mayo. Donc so ko tu as double date. Aïe. Faire revendre na papa. Elinga ona tina. Voilà. Ya ngata gouvernement congolais elinga ona tina bazola kayo auto blindé yo ko jona ndako tina stade. Yo leader. Mona ngona nte. Et ça la malante na histoire. Na histoire mbala liboso. Auto blindé yetina ndako ya star. Ba fan te. Ba mema ete. Elote ba fan bazana se mokonzi abimi na likolo azo sola na ba fan kitoka kiti tina stade. Histoire libo. Dona kati ya histoire. Faire batika ouais. Dans le salamate, c'est pour la première fois. Oh. Ouais. Merci beaucoup, Maman Top. Merci Nayope, le beau garde de la presse. Merci et surtout Moulasika. Marambasika, Salasika, Poto Asika. Année 2024, année à Makambuti. Année à réponse. Maman Top, je crois, comme il a sur l'émission Mabiso, cause à moi, dédicace, pour Talaka, TV, moi, Batobele, à Balana, Biso, Batalaka, Biso partout, cause à moi, dédicace. Merci beaucoup Naya Willy Kaimbe. On a appelé ça vrai, on a appelé ça une invitation. Quand moi Kaya Willy a besoin d'un rapport na émission,
merci na yo ya Willy et monsieur Talami Kitoko makasi merci beaucoup na Tete Yondo mwana lemba babi na lemba monsenjalite merci beaucoup na Prince Toya un prince à Manchester voilà moi mbali a déplacer ka DHL tina kati adresse na yo merci beaucoup na Yamete Yangunda balobi songa mbeli babetaka yango likofi te omeki ozoki un coup une flamme Yamete Yangunda yaya baleki ba salutation na yo merci na Sylvia Kake moi si nzambe passeport rouge balobi fi atika avion na défaut 5 continents liko nango baxela e alonga nzala merci bongo na mama Mariam Laditeta mo grosso monene ya bakabelo na pesi merci nanga lisusu na balobi BV service traiteur loboko ya bana mboka bijou mandola loboko moi so atika cuisine na défaut pourquoi pas Virginie et yo commencer ya taille merci na Juliana Thomas balobi États-Unis eko ya te mama social merci na Joseline Mata na kati États-Unis mwana oyo aliaka na ba mama na ye Joseline Mata na pesi yo pe ba salama na yo yango wana ba mbote bele na ba fan nyonso ya les amis de mama top balobi mama Rose Bombula yaya ya baleki ba salutation en tout cas ba nyonso alinga mama top na zoya na zana bino wana mbunzu na mbunzu balobi moko balobi boleki pe bele herbe mabanga boki mara nani Fanta Fofana mama présidente yango yo bambote na yo ekomi bambote no yango na yambango le yanda ya bon séjour na yo ma petite sœur chérie azana Paris bon séjour na yo le yanda ya bon séjour na yo le yanda ya vandi bongo pa mama na biso Domitile Makenzaya na Tilondole en tout cas kitoko makasi ebele soto bandi ya tongo ekotana donc merci Nadada International, ma fille est née, ma première force. Voilà. Mon pote, Gingombe, Serge Patron. Merci beaucoup. Notre maquilleuse, Vonette Make-up. Yewana. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Ya commanda Kosu Kinkela balobi Smart Tosenga le chef de cartel bambota trop place oso kotala ngai Sandra Ngoyi bambota trop oso kotala ngai balobi joyeuse fête de Saint-Valentin JP Minja le big manada mon vieux bambota trop place oso kotala ngai le beau garde de la presse merci beaucoup na Charles Chitenda fini quoi de bourg merci beaucoup na yemoko fondé mama Muyandos Eric et Adema ba aussi la te boya Eric et Adema mombala mbinga balobi la taille avantageuse mon ami de longue date. Voilà, merci beaucoup. Joël Mola, Nasma Matos, merci beaucoup. Joël Mola, escroc. Moi, non, ça, escroc, bon, alobi sanga la lemba. C'est mon fils. Nalinga mingi. Voilà, merci beaucoup. Donc, comme nous avons émission na biso, vous êtes toujours connecté, vous abonnez massivement. Toujours. Les Gaulois. Toujours. Au garde de la presse, Moukantombolo. Moukantombolo, salut. Le beau garde de la presse. Mbanga. Et on s'arrête de mbanga donc on a épisode mbanga où les ngombe va aller comme ça. Donc yo pendant ba toki ça na nzungu mais ezo lembate ba ba tsa bicarbonate. Moukantombolo. Les padres. Au garde de la presse. Voilà. Au garde de la presse.